Tambola na mokili omona makambo bandeko jeune fille oyo bozali komona na kati ya cercueil bino bakanisi akufi to aseko akufi te ezali mokolo ya métrique danse to fete ba finaliste oyo ba examen d'état soki basilisi basalaka fete alors bayaka na mituka ya ndenge na ndenge bayataka ba robe ya kitoko ye ole aya na mutuka a préféré koya na cercueil bandeko batali kaka boye cercueil ekoti na kati ya salle bakiti ye mutu akokita kati ya cercueil wana j'entends na ye à suivre cette émission mesdames et messieurs. Chibela bela tombwa ezali susu likambo ya kobomba te bandeko tala misuni oyo soki bayebisi misuni ya mbwa okondima yango te mais degré pe ya seben eza nango wana okondima te mpo ani mbwa ekomi ka officiel te yoka ndeko ndenge azokolia misuni ya mbwa na sentiment landa ye Angela wakumona ulingolobi akumona bintu Chibela bela yoka seben à suivre cette émission mesdames et messieurs. Ndeko mwasi oyo bozali komona bandeko babeti ye kosakana te pa ya batoti to bakuluna na Afrique du Sud awa aleli akena hôpital baswanye baboyi yoka xénophobia aleli bana docteur na je nde mutu azalaki na kati ya hôpital ayoki accent na ngai anglais alobi oyo aza ndeko na ngai étranger nde aye wana azwi ngai na fai na ngai akoti na ngai na kati azwi fai na ngai akoti na ngai na kati epesi pasi bandeko à suivre cette émission. Na Lubumbashi pasteur azokotekela basi kisi ya kozwa mibali ya kokanga mibali epesi pasi yoka témoignage ya ndeko oyo pastor po pastor yozoteka bakisi ya kokanga mibali mawa mama nazotika bakisi oyo okanga mibali nga natekaka bakisi nyonso kutu nde bayebisi ngo za servante oza chambre boye na sepeli nga natekaka bakisi nyonso nde eza wana naza na poussière moko awa nayi poussière oyo na poussière moko awa soki napesi yo soki olingi osokola otiango ka na mai okie osokoli dimanche to okenda koyemba na l'église okomotangotanga na l'église okomoyemba tango koyemba wana succès wana bato wana pasteur azoyebisa sœur ozodwa bambongo ngako ozopesanga parti soki esili oyebisunga epesi pasi à suivre à cette émission mesdames et messieurs. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tubozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo epai wapi biso na bino tokutanaka poto solola kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek bandeko merci na babone oyo ba déjà abonné na chaîne na biso radio lokole TV pe na radio lokole TV2 donc à chaque fois ceux qui ont déjà abonné ils ont mon salaire à partager ka ba émission pas émission autant to partager yango to ye baraté e ko sunga nani et sika nini yango wana ndeko évangélisation saka makambo ya nzambe te po auto lo baka awa ezali ba histoire vrai oyo était ya kabiso e pesi pasi ndenge boladi na sommet wana bandeko to ko bete masolo ya jeune fille oyo baninga na ye webi na métrique danse ezali lokola fête ba finaliste hein bandeko ba anglophone ba métrique danse ba francophone ba qu'ils fait ba finaliste fête ozalaka ceux qui bossent l'examen d'état après bosangani bosali fête pona ko sepela ke bosi sa kelasi mingi na Congo sala rango après l'examen d'état mais na ba pays anglophone mingi et sala maka avant examen d'état ndeko mwasi oyo ayaki na métrique danse mwana ya 6e des humanités ndenge baninga bayaka na prestige bayaka ba robe ya soirée ya kitoko de comme ça ko louer mutuka ba parane ba ko louer mutuka Rolls ama n'importe quel mutuka Mercedes mais ndeko mwasi oyo a préféré aya bongo na cercueil bandeko baninga bazoya na ba Mercedes misu bazoya na ba taxi ye ba moni penado ki corbière ekoti jeune fille na kati bandeko epesi pasi atabino moko vraiment bandeko to kosuka rapi na mokili oyo jeune fille oyo la tela image wana otala bandeko jeune fille oyo ndenga ye bozo mona ye ye wana jeune fille oyo aina cercueil bomoni ye wana aina cercueil
Ouais, ça ebembete ndeko jeune fille oni hein. Zela fala tela ko image oyo na tela bino ndenga na akata circuit ye wala moni ba fungolo circuit bomoni hein. Azaya kota la fungolo miso aina circuit siko tala wa ye bomoni na kata circuit jeune fille oyo aina feti siko ye wana bandeko andateka circuit bazo kitisa ye na kata circuit woni ye wana azaya ebembete epesi pasi bandeko makamto ko mwana mokili nzambe emo kaka nde ayebi epesi pasi bola na plutôt reportage mobimba ya émission alelo to kutana suna suka émission pour na conclure émission suivez nous vous retrouvons ici à la fin tambola na mokili mona makambo bandeko nde tolobaki na ebandeli kuna esalamaka mingi na ba finaliste chaque finaliste to chaque année après avoir présenté examen d'état ba finaliste basala ka fête bango pona ko sepela mingi ba côté francophone basala ka yango soki aux examen d'état basali fête pona ko ba non to embrasser sikoyo carrière universitaire to kumba universitaire et consort na côté anglophone basala ka babenga yango métrique danse basala ka yango mingi kuta fa examen d'état alors on a fait tu vois na ko mona ba jeune fille ba ataka ba robe soirée ya kitoko ba robe métrique danse le kola o batonga rappel na twin family fashion house batonga ba robe kitoko ndeko mwasi o bozali ko mona jeune fille o aza finaliste alors et ça ka ba prestige o ko mona msusu ba louer ba parents ba ko louer bango ba mituka de luxe ba zoya na ba robe moko donc ko se faire voir quoi alors ndeko mwasi o likamba ko kaba ndeko ye ora luka mutuka ndenge msusu to luka ndenge so koya ye a préféré aya bongo na cercueil bandeko ndeko bali ko mona wana donc ye pena ba louer corbillard ba tena rata cercueil ne bozo mona ye wana moni ba fungo wana corbillard ba fungoli cercueil ba bandi ko kita jeune fille na okita ba tu balinga kima tala ba tu batondi qu'est-ce qui ne va pas est-ce que muto ala muki to muto assez kui muto ala muki te tali jeune fille oyo ayena métrique danse na ye na fête ba finaliste na kati ya cercueil bandeko elingi kote ya biso nini toko mona makambu ya ndenge na mokili oyo dernièrement to ko laksa bino sac ya forme cercueil mutaro me pas ça peu fier mais tala siko fête jeune fille oyo aina kati ya cercueil bandeko est-ce que cercueil ko yimutuka ya sodo bitu ali ko mona ngo cercueil est-ce que na monde na bango ezape cercueil kaka bosa la attention papa mama benda bana matoyi bandeko musutu tanga bomba classe boye beta dam na ngote e beta dam na ngote pekisa mwana na yo mwana ata comme la 6e basa mwana tala biloko ya boye est-ce que aza bena mutu normal mwasi ya boye et puis si passe Chibela bela mbua ezali susu koma kobomba te bandeko ba pays lokola ba Chine et comment nango officiel ba mbeko ebele na ba Ghana ba Burkina Faso ba Cameroun ba koma kolia bango mbua normal mais pona bini biso na Congo soki mutazuli ya mbua et comme lokola sacrilège et comme lokola interdit non ezali musuni d'ailleurs Bible lobango to kolia nyonso tout ata kutu lion to kolia e mais etali kaka esengo tala bandeko nde baolia musuni ya mbwa batala musuni bandeko osomona lokola ngulu lokola ntaba lokola meme bandeko baolia ngona petit tala supu ya mbwa bandeko ndeko pena chubi na pilipili kotoyo atena ma supu ya mbwa azuma musuni ya mbwa ale yoka seben epesinga esengo na osepelaka nende kwa azoloba azokoloba bado na esengo na groupe na ya mbwa chibela bela esa mabete soki ba bia désormais comme officiel to banda kolia mbwa ya to kolia kaka d'ailleurs mbwa baliaka déjà mbwa to liaka la biso déjà mbwa na lingi bona na seben lokana ndiko na solo bana seben no sengo kolia nana ndeko bakumona mulingo robi akumona binto chibela bela voilà chibela bela e comme nango officiel po ata bobo yango officieusement nani yango aliaka mbwa te et ça liboso ya province moko songolo mais sika boye 97% ya batu et comment kolia mbwa ata kutu na nyao nyama simanda ko kondoko na nali yango tato mona musapi tambola na mokilo mona makambo bande ko pesi pasi likambu ya boye na yebite to kosuka nango ndenge nini na église pasteur ali ko tekela batu ba kisi aye kokoya na ser oyo apesi témoignage aye koloba pasteur ser oyo azali ser en Christ chanteuse chantre munena yembara de l'église pasteur aye ko proposer pesa ye kisi soka leki de l'église azo yemba succès ala soki bazwi mbongo aye ko pesa aye ba dim mais toye ko timbela siko ba ser o basala ye o sala musala nini nga yembara ngana l'église kaka okomona dimanche moko ko yemba na 4 églises
aki awa na tongo kuna na 9h kuna na 10h ti avant 12h koka akangisi ya bambongo déjà ezalaka nde nzoka boye mais tolobi te ba sœur nyonso tout bayembaka bongo na bakisi epesi pasi yokaka témoignage ya sœur oyo ezongisa yo koma mutu tolobaki tokoloba tibo koyoka ndeko yoka témoignage ya sœur oyo epesa o pasi pe mawa landa ye ndenga to ngakuzebe na ngatike a pasteur ngebe ngabonyeka mutu otika bakisa boko ndeko landa bia yo mutu tambola bitambola tambola na baeglise yoka otika bakisa boko baya totano bakisa otika batano isi bakisa Kongo na koma wana tokomi wana na mapasiance paka ndichika makambo zamuki ndeka bakisa Kongo kondi abajiko pesa ba prime ukabanga teka bakisi nyoso yoka eglise ale to abantu banona teka bakisi nyoso bisimo zelana na sisa na batu totemika na mapasiance nga teka bakisi nyoso bakisi nyoso teka bakisi on teka bakisi ya ukanga pasteur maître docteur traditionnel à terre bakisi ya mukongo ya nini mais ateka na bakisi ya kindoki au nom de Jésus na biloko wana te papa ne pas que c'est habitué papa ou à servante de Dieu biloko on meme wana ya ngote ya mwana tangu na zomo na présence na ina omona aobimisa ndokwa moto lokwa pasteur moi souti na lukana yeba ina okukaiti alobi ya servante ya bien solo azama ni lokwa tsama na kasi abi mama sipebi to se lokwa tsama na kasi na ifika amen papa abi na oya solo ngabi na iko so balance abi ngabe na pasteur ngabi pastor pour pasteur ils sont tika bakisi on kana mibali vraiment mawa mama nazotika bakisi oyo kana mibali ngana tika bakisi nyoso kutu de baisi ngoza servante za chambre ko ina sepeli ngana tika bakisi nyoso ndeza wana nazala poussière moko awa na poussière ona na poussière moko awa soki na pesi yo soko ngo sukula ochango kana mai okie osokoli ya pasteur azopesa bato apropose mondimi apesa ye poussière atia yango na mai asokola makambo wana ekoma ebele bandeko tolamuka bapapa ebele baliaka bakaka bapapa ebele baliaka makila sans esprit oui toboyi te na libota to na foyer moko okosunga mwasi na yo mais koma te ya bakomisi yo kizenge ezopesa pasi oliaka nini na ndako ndeko partage mission oyo elamusa yo yango wana bamibali moko fozala pe bo esprit okende l'église seri moko komona ye impoli ya kosakana te me aza chantre ya nzambe ayembaka na église ye église moko chaque dimanche ayembaka te na 5-6 église nini musane yango wana ngana ayembaka na église bapesaka ye mbongo atambolaka mpe na mituka nzoka batiaka poussière wana poda nde mona bata mokili kaka te po stade etonda po sale boye etonda sopa poussière boye alors toko suka wapi toko dénoncer tina suka epesi pasi heureusement pasteur oyo akuti na sœur oyo alenda penda na foi église yango na Lubumbashi soto tanga akombo nango makambo epanzani me bata Lubumbashi wantashi bayebi lisolo oyo bayebi so kaka soto tangi akombo église makambo epanzani awa landa témoignage oyo epesi pasi bandeko tolobaka tobetaka masolo mpona konuire te mpona kopene kaka yo landa dimanche donc na koyemba na l'église okomotangotanga na l'église okomoyemba ntango koyemba wana succès wana bato wana pasteur azoyebisa sœur ozozwa bambongo ngako ozopesanga parti soki esili oyebi sunga kopasika so okufi oyo ifo motela mpona nga na kufa te ngabi pasteur nga na kokozwa mosala nasambela mpono mpona mafrape nga okenda mafrape yo te bakani akomotangela nga bakoma ya bayebi mosusu bamusicien chrétien bandoki so na telefone nanga nalakisi yo naza na banimero bayebi mosusu yo ozomimonaka yo motu oye mosusu banina osika nde oyebi te nga te paster nga mpona bakisi wana oyo ya succès mai sokola namo esimba te nde paster ana lobi si c'est comme ça nana tante baoyo ozwanga ya mutuka kala te baoyo ozwanga mpona teleme awa mpona nga teka te bato bayebi nga nde basombi mais mutu amezoya ozwanga awa jipozo ya mwasi mwa ozwanga nakende otekele bakisana na ndako na ye abi
ya solo pasta alobi ya yo nde olesa misu basi oyo nyonso baotambola bajipa minene kutu yo leki bango basusu leki bango obi pasta sikoyo eglize eza awa eglize eza kilobelobe na Pasteur so okomi na rego kichi osui petita ememi oti place petite ezosuka opuseli ka moke l'église batuzana lubumbashi bokomprenaka da église yango place ezali alobi yenga so une église nazo foya 7h na 7h nde na yamba batu abiso ye 7h 6h ovandi baenda so bilwa paster yo fataka libanda parce que eza na molongo bato baokota moko ntina na telema na nini na chia mpona kotera 9h donc yo fosala effort oya ntongo makasi na yambi bino ndeko tokataka wana mpo na suka kompemeli awa ser oyo atangi bakombo ya bamusicien ebele bomonaka tala omoni makambo so olobaka o musicien tel aza ya nzambe te eza ya solo ezaka mpe esfiere moko mpo ser oyo atangi bakombo pasteur oyo atangeli bakombo musicien tel musicien chrétien tel musicien tel musicien nani musicien bascandale musicien baboye musicien bascando pasteur intel napesi bango boye epesi pasi bandeko nalingai koseternize mpena makambo oyo te epesi pasi mais soki oza na besoin intégralité ya témoignage oyo komela biso na privé okozwa yango epesi pasi bandeko insécurité ezali kaka na Congo te même partout esika ozali nzambe kaka moto abatelaka ndeko mwasi boyali oyo bozali komona oyo degré bafakwa babeti ye bakipe te mwana mwasi akutani kutu na police mbila kutu aide ye te bazwi ye epa inconnu étranger mosusu éthiopien akende na hôpital mais na hôpital bandeko baboyi kosoigne ye mpo azali étranger makambo ya xénophobie oyo boyebela yango wana mwana yebelaka déjà vision yoka témoignage ya ndeko ye mona aloba ndenge balesaki ye nkuba landa. Bonjour bandeko na ngai mama Fatou lobi nazwaki problème munene na gate na ngai place na fandaka na Anta Grafton Anta Vende nazwaki kobima ta nazobima na porte ya lupangu nakutani na batoti batakaki ngai ntango batakaki ngai bazwaki telefoni bazwi mbongo beti nga na elongi bazobanga pe te aza mwana mwasi beti nga na elongi après ça chasse oyo nazalaki na yango ezalaki na mwa biloko na nga ya mike na kati bapanzaki yango na balabala après bango kokende nayebaki te ke naza ya kozoka vraiment nde nabandi kolokota biloko wana oyo bapanzaki na balabala mokete namoni liberien moko bazalaka na veni na biso alobi mama nini ngabi batoti baatake ngai alobi tala polisi yeyo polisi azalaki koleka tostope polisi nayebisi polisi nayobi ke baatake nga sikoyo tala liboko ndenge batie ngai mbeli polisi alobi bakenzela nini ngabi bango wana bazokende liboso polisi ademare na yake yatiki ngai ata bino moko alors ezalaki na Éthiopie moko amoni nde makili ezobima abi nonono makili ezobima oyo ebele kota na mutuka tokende na yo hôpital. Voilà bomoni mutu aide congolaise nani éthiopien yaya soki osobima libanda ndeko na yo mama na yo papa na yo eza kaka mutu kuta na ye d'ailleurs exemple tant tozaka na mikili musu tozaka sika ba noir so moni mundele alobaka nini o congolais o éthiopien te alobaka nini africaine toza ba africain ndeko no zaka o bobota libumu moko te na mama mutu akosauve yo eyebani te yeba kozala malamu na bato bandeko oyoki landa suite tokotaki na mutuka nga na Ethiopia na tokomi na hôpital ya Ibro tant tokomi na hôpital ya Ibro ndenge ezalaka kaka na réception opesi mukanda ntango napesi mukanda na ngai alobi tozoyede ba étranger te tozoyede kaka bana mboka ba sud africain yo lokola oza étranger tokoyede na hôpital na biso te na bi mpona nini bokoyede ngai te en tout cas epesaki mwa mobulu wana makila telema ezali kobima nga ebele bandeko na nga botalaka batongi nga 24 épingle na perdre reconnaissance nayebisi papa moko garçon moko tozalaki na ye pembeni na ngai
ebise kanganga liboko nazoyoka malili na vertige epesi pasi. Voilà bandeko, tosuki awa lelo, merci na bino banso bolandi émission ya lelo. Donc nous vous rappelons que ce soir à 22h heure de Johannesburg, tokozala na live ya spécial Freddy ndeko congolais oyo akufa kibongo na Afrique du Sud précisément na Johannesburg na Randburg o ba sundola ke bemena ye ba Nigérian ba kundaki yango bozomona ba vérité ezobima se kobima. Lobi tozalaki na témoignage ya papa Alain oyo azoki ba vidéo nyonso tout mais leo na pokwa bokoyoka ndeko na Yesu ya Cape Town makambo bandi koloba ba vérité bandi kobima et puis ceux qui doivent passer une chance bokoyoka sikoyo ndeko oyo ya Rosentenville o soit disant ndeko na ye oyo azoki entre parenthèses biloko ya Freddy bokoyoka yepe akoloba le ne ratez pas les rendez-vous de ce soir à 22h heure de Johannesburg. Pendant ce temps, partagez. Nous vous retrouvons tout à l'heure à 22h pour notre live. D'ici là, portez-vous bien. Santé les faire à tous. Chap chap. Et tchara. Banda bakati kuwele tangani na sanse Yonde moise nanga tustokelele Nana botama